bakomi na guerre na bato babimisa so moni bato bavandi bena liboso ya caméra nzembo bena bato tu bayoka bango babuda ngo talaka bilongo na bango be mona mama ya miso etanga mukie na samte moi ya yo niveau na liai wana ba biro na yo ba kwa yo ko rendie o leader na de mamba mo kana baxelo ya na ko so niveau na liai bango Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko na yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate esalaka moto mpasi ya soki moninga moko azobeta na terrain wana yo kengele wa ino sawa legi oyo wa olingo bwaka liso olandi natingi naka misiki natingi Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, bato oyelaki yango donc makambo ekende bien Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azui esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defo
fois te. Chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Tala, mone, namira, yanani. Chez Djongade. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo. Pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Voilà, merci beaucoup bana Congo bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Balobi ken piana soki abimi dimanche boye seke masola ko sola eza ebele. Alors, lelo émission lelo balobi toza un sujet ya mois de la femme parce que photo ya kapé ko critiquer pe ba maman na biso oyo ba embaka musique parce que bato ba mona biso kaka ken bosala ba analyse ya ba frère en crise. Il y a des gens qui fali, des artistes et musiciens. Le lopé to sala moi analyse par rapport à moi de la femme. Moi c'est nini a marqué na moi de la femme. Oh pena sali musala oh to robete la maboko. Le lopé vraiment bandeko oh bobenga biso ebele boloba ken pia na mbutali kasu. En tout cas to sepelaka mingi herbo kenda ka église so bozongi bo te arabiso moi maté ya muke muke sala rabiso bien moi ba parole au prophète Emmanuel Dodate yaka boyaka pe ko expliquer biso que lelo te yaki boy lelo lobaki boy lelo pe to bete la bino masolo ezana ndeko na biso moko artiste chrétien o azobela makasi a majorité ya banzembo ebele o to kaka na église ti lelo eza banzembo frère moko boy bo découvrir ye kaka awa ya yebana na mingi te mais banzembo na ye yangwana nde esalaka biso bilengi ere yemba makana ba église to beta pe mama solo ba polémique ezotambola na film impressionnant au deuxième volume o lelo ba sali polémique ya makasi masolo pe ya matanga ya ndeko na biso Ahmed Bakayoko o e bouger lelo pe polémique na kati ya RDC to solango kana Mbutalika soto sola par rapport à la polémique aux orignes, to e banini yango au Congolais lingi vraiment au juste. Mbutalika sou bonjour. Ouais, bonjour Ken, bonjour naba internaute nyonso bazolanda biso que moi j'appelle pratiquement ma famille. OK. Parce que na famille no so tali bena bien na ndenge ki congolais na nous toza famille moko. OK. Sauf que ba divergence c'est toujours na famille. Il y a toujours les à côté. Voilà. O ya raraka. Na pesi ba mbote na ba balinga biso te, mais petit à petit balinga biso ba ya ba pousanaka. Et puis artiste et tout, sportif, moi de la femme pe yango ekomo kene presque na suka. Je souhaite un très bon dimanche à toutes les mamans qui nous suivent de tous les 4 coins du monde. Surtout à la diaspora parce que surtout les maman bita qui sombe. Maman bita qui sombe surtout bambote na ye. Bita qui sombe donc motema vient abso caps kapangala l'homme à la Rolls, l'homme à la Ferrari. Voilà. Yeba yemba na référence à la cara cher pour à frappe à actualité na niveau au sarana ngote. Voilà. Mutumbimba bananzamba bota ina atambula na kara moins cher te. Barol sikaka. Mama bita qui sombe. Moi so abima na famille riche. Voilà. Na une famille qui sombe de la Congo. En tout cas famille on est Fabien Munene basala Petro. Une femme qui se respecte. OK. Donc on a PC ba mota trop place à ça. Tolingo loba trop te pas trop de blabla pour ça là donc. OK. Ma coco na Canada parce que les moi na bino. Moi na bino. Ba mama Pauline Lumumba. Pauline Lumumba RDC Monde. Adel Jogo Bagou danger ma coco motema vie na so Dida Rolls. Voilà. Donc na pesi ba mbote moi na bino yango yo Clarisse Tanga Muyembi donc motema Gilenga Ntebe mama Evers Bell ba mama to robo sana bango te na kopesa pe
Jeannette Malangi Maman Sociale oyo mwana bino donc voilà. Donc après na profiter na pesa Angel Mouswahili Makizembe sœur na Angel Mouswahili Makizembe banda oyembe tanga voilà donc bano yo baba sero yo balakisa pe fierté à London City na bamabanga na ba disque bon voilà pour likamna likambo eza divertissement libanga pe eza divertissement eza pe business voilà alors Rachel Fouta maman Rachel Fouta ya présenté Tendai ya boss de boss Tendai mwene yo po yebi Fouta Tendai boss de boss Ken oza kochola ngato nini yaza immeuble Tendai oyebe te na mboko tolobela Caps Kapangala mokonza ba Rolls bakara cher siko Tendai mokonza ba immeuble pe amilai mutumbi babandaka na 10e niveau mata soko tongi 8e makomo bela mwa wana fo baksa 2e fo baksa zo 2 niveau poko ma 10 siko eloko sala nga bien na Kitambo to na référence à Tendai atonga immeuble na bandal pe immeuble na Bova en tout cas Tendai na Bova en tout cas est-ce que yo za na temps oyeba nyonso azotonga te eleke belende oyeba ndeni et puis pour na ko clôturer voilà eza makambo basité voilà prophète Emmanuel Dodi Zengamambu papa na biso les affranchis nyonso monde entier ya bino ya ngwana donc prophète Emmanuel Dodi ya biso moko prophète Emmanuel voilà donc okita o mato ke de gauche droite tout ça ya biso batika li libre na biso to komi bara nza sala ko sambela te to ebaki te un jour to fanda na sambelele prophète Emmanuel Dodi grand prêtre en tout cas motalika c'est ça la plaisir au moni to banda musala okala to ebaki ata nenga wa prononcer komba musala nzambe te tenga kuna yeba nde ba prière te voilà ponga bana ba prière bana bana wa ba tigelinga na so bo vana zo ba bali ba meka ngoyoka mbutalika su prière nan wa tanzambe yo mobikisi iyo mololi ba souci iyo mololi ba problème limbisanga ne kobo na ocho sala limbisanga ne kobo na ocho sala tanzambe kabela ke tanzambe pousse mutema ya te Tendai pesa ngata $1000 na mato le kota la prière ba congolais ba spécialiste c'est yo bande spécialiste yo basoka asambelo kanza men congolais so azo prier so azampia kabeta matolo na comprendre te mutu akotsa dossier matolo na prière tanzambe toucher mutema tende Tendai ta ora olega libanda lupango ne avanda kata ora ndeka vana kilote oyo kabera tanzambe toucher mutema mitera champagne 3 fois Bayer na Luxembourg akanisanga ta semaine avec lobby zalai samedi na sambeli nzambe afandisela ngate Tendai livanda natala ba photo bote Tendai na héritier na kinko na héritier komi nguma ya melanga mbongo ngana aluka bwende héritier lo ba beta ki bo libisanga na moi grippe muke héritier lo ba beta na kinko les gars très bien ça rend des concerts ouais na moni ba photo ne na te Tendai on se côté Tendai za ba place voilà yim dans une zemba mwene voilà Rachel Fouta voilà Rachel Fouta Tendai zo ba boka Fachibe mbuta toza na mois de la femme ndenge yo moko osulevango tokopesa pe merci na ba mama o basala musala kitoko o lelo bazo mériter pe ko remerciement na biso ba mama Tiala Mwana ba mama Mbiliabel ba love babenga bana surtout nengo utingolo ba mama Mbiliabel en tout cas et ça il a plaisir ya trop voilà naza surpris et puis heureusement na kamo esalamika na mois de la femme Maman Mbiliabel pour la première fois na vie nanga na moni bena Maman Mbiliabel abeti générique voilà de pas banda musique na beta pena générique Makofi Mando Mbamadi voilà et puis il faut mon générique ango Maman Mbiliabel pena alati na ndenge ba mama balata kate alati na classique on dirait gouverneur moko ya mwasi on dirait ministre donc ami pesi kilo moko boye na kata sebe nona ndenga bini na respect danse moko sepeli singa na kati wana mapa oh na tune Gilles Nsana na ndenga kuzo me ve yo na yebi koza producteur célèbre problème ezate me na ko tuno pe question danse wana mapa lingo lo banini ayi singa talaka ndenge baza kubina yo moko comprendre voilà en tout cas ngana sentir ko René
na sentir eko renier et puis na sepel na soliste esprit ya soliste ndenge beti en tout cas na tunisu Gilles ça na vie nanga voilà mais Vigile bobino bobeti Burkina Faso na kata générique na bino te onoleki mwana wana azanga ka mukuse lo la Burkina Faso baza bato mboka moko bango bazaka neti baloka bango na solo donc abeti textuel so yango ndese bena Burkina Faso abeti la JB voilà donc félicitations Mambila Belle na ebi ke nzembo wana efongolo sous makambo et puis efongoli déjà porte album na yo zo bibisa album bato bazozela parce que bino botikala ba mama mo monument ba mama mo bozala ba monument botikala bo otozo tala bona bo keite to perda ma maman Betty to perda ma maman Pongolov to perda ma maman Lucie Yenga mais ma maman Mbilia Belle sur maman Chalamora kutu na moni yebe na mingi ngako kende côté politique mais maman Mbilia Belle en tout cas aza la seule maman auto tikali na ye azo garder faune azo garder faune donc garder terrain garder territoire parce que balé qui nyonso bazoya to bano bazoya basala compliquant basala complémentarité kaka donc maman azane tiwana a telemi bango soko bazala roi donc maman lokola nde to mona sanza bango soko ba roi bétoile ezoya pembeni to mona ba rebo na moni ser moko Sarah Lula pe non Sarah Lula ana zoya pe mystique non na ebiso ken toi na ba artiste na mboko Claudia Bakisa pe abeta pe biloko Claudia Bakisa sikoyo nga na mona ke lokola baloterie te nga na mona ke lokola Beyoncé na biso ya Congo voilà tala ba publication Laura ya nani ya ser na ngai Claudia Bakisa au sentir kazana on arata makila artiste penza batu lokola ba Tatiana Cruz voilà Tatiana Cruz voilà donc toujours les JB présent JB ba toujours Roger Mel pe mbote donc JB abibisika toujours na pe ba slogan na ezolekana na ba single talaka toujours ekangi eleki kutu ba single ebele donc na kota ba maman ezala pe na ndenge sport ba léopard na biso basi voilà pas mal et puis so tali pe côté politique na moni ba maman Eve Bazaiba maman Denise pe maman Denise Nyakero kombo na epene lobami to na mois de la femme na mois de la femme te lobami trop banda mois de janvier tilelo OK et puis maman Olive Lembe donc on dirait basara on dirait côté JB côté Oyer on dirait côté Fali côté point voilà bon pour Fali photo chaka artiste mboko on dirait côté Franco côté Taboulay mais comment ça n'a pété tolandaki mama Amida bongo afandisi bana mibala mibali siko balati maputa mobo ba compliqué lati fomo na siko classima o mama Amida afanda na bana ni mibala mibali boy Rachel Fouta na boraga mais Rachel Fouta lelo azane moi ça tête ndai patron de patron mais kombo na ye komi na minoko batuneti bon nzembe ritem de simi makasi ndenge mais batu mso balo ba pe simbite ni simbite to landa ba ya mo basala ki balobi en tout cas et que album pene simbi nangoti bongo eloko pene simba ba yebsa ngo moto voilà yango moko est-ce que pena neti nzembo a raqueur boko expliquer pena moto nzembo wana parce que est-ce que bike na mboko oyo nga na artiste webike toyoka mama na susi okoti studio bomi nzoto oyebi ta tokota studio tolobani na sa motema wana batielo micro zoyemba zoa na sa motema yayo niveau na liai wana babiro na yo bakwayake yo korendie o leader nana de mabanga moko ana bakselo yana okotofo niveau na lia bango wana ta basaka mixage boye olanse kaka boye na YouTube 230 vues 2 jours 3 jours okelongolango
oleki na karibu qualité trompaki mastering rataki na ozongela bino plus tard wasko komo kengela neti obatem na miri yoka na bimisi fali boka un coup obombe lora oya kuna likolo obono bombi so lukaka date esalaka motu mpasi soki moninga moko boye azobeta na terrain oyo bakoto esika bazoboma ntaba meme azo wana yokengelewa oyo kotalika bweba inosawa leki oyo olingo bwaka liso olandi natinginaka misiki misiki eza pasi surtout pa bato babimisa ezosimba te en tout cas bakomi na guerre na bato babimisa ezosimba tomoni bato bavandi basokoli pena balati bakupe na se batie bapantalon likolo bapompe badeodora mpona congo parfait bapompaka rare ezaka mingi deodora bavandi pena liboso ya kamera nzembo pena bato tu bayoka bango babuda ngo talaka bilongo na bango mpe omona mama ya miso etangaka mokie bango bakaka bato ya haine ko mpo nzembo ezorene ken okoexplike whisky wishia teke nzembo ezorene okoexplike Jean David ki ya mbote teke nzembo ezorene neti nzembo bayembeli te etendai wana mpe bolingwa te talaka nzembo bimba libanga ya faci beto ekomi lokwa ni vocal yango baheritier nzambe apesi bango chance baforsaka na bango vite monike na compétition azala munoko me munomo sage et puis ayoki lisusu ba-entourage na ba-grand tala héritier eza na deux faces différentes omona neti ba-inonce bien que baprovocation na ye nasi nayebisa bato ke biloko inonce asalaka eza marketing à l'américaine pardon parce que azotumbola po bino bocha regard na bino envers ye et puis bo consommer azana na rankine monte wana sa mutema so landi nos bien alingane omoni baartiste basala neti batiake ye na ye balinganaka te so otali mpena bien alingaka baartiste wana mais lokola na kine game etambolaka bongo soki olali obimi mama na yuma akota mpe na game bato babenga ye impoli bayebi pourkoi babengelaka impoli mais nga sikoyo na étudia na angle mosu na bia banoko batielaka ye baza mayele baolingo répondre te mpo bacomprendre ke peut osala marketing à l'américaine donc pour comprendre que c'est important na mboka tout le monde a ba artiste baza ko apparaître puis bazo sala makambo et puis il faut te féliciter ba artiste ba bimi depuis décembre tilelo otali bo artiste na mboka abimi azaki na Abidjan otali bo Inonce azaki na Mali azaki na Gabon ali ko na première dame maman Patience Dabani table moko c'est pas donné à tout le monde otali koto ba père moko pe baza ko bima baza ko beta ba quelque part en Afrique otali koto Fally Ipupa otali koto do omoni esala ba wilo longomba esala fierté à Congo Mbota maestro pas à muta féliciter kotala déjà lobinenga ningi mboka libanda wana esali pe bien mais na ebisio ken mikolo Côte d'Ivoire ekomi centre d'accueil ya ba star et Afrique à valeur Congo est encore représenté une fois de plus dans Fabregas Maestro, l'homme de Brenda, l'homme du moment. Yépe en tout cas, nous avons Brenda, musique urbaine et Bakisi, un des membres de Mboka Nabiso, oazo kipe poste mo quoi. Donc nous avons bien concert pour les gars qui bien na Boaké, na festival de la musique du monde et les gars qui très bien à prester qui toko à défendre le Congo valablement quoi ken. La génération na bango Fabregas, Héritier, génération ka auto ba moi clique na bango na tout le monde c'est comme si azo avancer moi ba tourner zo kende moi liboso.
Mais azalaka na liste wana azalaka na liste ya bato bazo représenter valablement Congo lokola actualité et salami boye to annonçaka car obeta na festival ya Bwake wana yango pe salami ya beti donc Congo esepeli quoi siko soki to cheka ke non totalaka ba biloko mike wana to diminaka ba artiste au sentir au mona moga mtando bima to mibale et sali déséquilibre na mboka ata mambila belle tu mona beti générique quoi bimaka fort danger auti ba Guinée équatoriale auti Suisse auti mo ba mboka mo senti que mer aza ko tambola mutuka na zoge la souci tilelo venana bando bimate rebo rebo penanda azo bimate apa ba boîte kaka rebo penanda to kota ba boîte yo mo zo mona so zu subo impère wa to tiki na mi basi to kezu na mi bale o tali bena bo impère bala boni ba bobengo seme obi ke groupe impère na mona ba lo kwanga danger tana bimara position de tir do ba bimata tata mama te ba mo ka babimi bala boni ba ko bega yo semeki o tali ba mbate o tali obi ke nzembo ana pe zo so ba tebele nanini bato surtout ya bapolygamie omonaka abotaki awa babi abwakeli mpe artiste musicien moko ya monene ya mboka na biso bongwari nalobi mobali oyo deja mesana na basi ebele atobenge mbala boni bakobenge sebe yokazi oswaye kasi ezoswa mpe bato mosusu babi nzembo wana eza interdit na bakartier mosusu ebetaka tikaka polémique oya otya bana bato na bambrui bana bato bakokende bien oyebike groupe impère baza parmi bagroupe oyo babimi na effort personnel baoteka même na streaming baza bato ya kofélicité moto lokwa alèche king lesh mama na surprise natali ka avant-hier boye nzembo na moko ebimi titre nango kutu na ndenga mabete ken natali réalisation ya clip nabi mais baclip ya mikolo eza développé natali réalisation ya clip nabi biso na bave bozi bave jana nakutu bagims baza wana basauve so tali bavie na biso balita bembo bapepe kale pe pepe kala tika biso aza sute pepe kale so azalaki anga nosaka biloko bon lita bembo mpe asala clip ouais lita bembo zonga shida zonga bam oyembi yango soko beteli bakuzida yesu azobeta ndenge ozala pembe ndete mpo ozwa ebotu mbuta yoka miziki mingi sko nzembo mo ayemba bolingo yanga na ye badansi ana zwango premier showman tema parmi ba showman o basala ba grand événement ba grand spectacle na mboko lita bembo aza parmi ngana mona kutu ba vina biso ba wera son de la forêt asala ba mama na ba spectacle monde azwa pe moi image muka lita bembo en tout cas via na sala tana oyebi tango James Brown tango ayaki awa na komba ya Mohamed Ali et Foreman ba vie wana nde ba James Brown atikaki elembo oyebi ke James Brown apesa asala détonation ya musique ya ba musicien belé ya Congo par correspondance pourtant abeti kaka kei bamoto moni trio Majesty bimi mama na sixa ko sakana te sex Majesty ya kindoki sixe ba viara ba yemba ba nzembo mona bazo bina balati ba kilote na ba ballon des fois te et puis batumbi bazo ba betika mire fe bukana on dirait bazaki de kila mire so e bukana te concert au simbate ba vina so ba muta mashaka do bae ba vina so ba défaut matumona wana baza ba dérivé ba James Brown et puis lita bembo pe donc eza ba génération moko et sali elengi ya musique à Congo et contribuer na ndenge ya osakana te et bercer ba génération na ba génération tilelo to koma na bana na biso tozomona oyo ba bimbi Butalikasu toko remercier pe l'état congolais parce que tobetaka masolo to en général tout le monde déjà état de droit ils occupé que aux à la star aux à la ministre aux à la pauvre tout ça tout le monde qui image vidéo mo réseau tambola na internet ndeko na biso c'est le à respecter qui air ya couvre fête c'est le alinga pe sa déclaration amisa la net yé musicien colonel apesi capitaine abi sala musala est-ce que eloko ana et ça qui bien ou bien ça qui m'a parce que l'état des droits c'est que égalité mutunyo soit en égalité au respecter mibe quoi oui mais ken ngana yo
toza na kisasa toza komona ndenge bato baza ko dépasser era couvre-feu. Pour l'État, la police, pardon, sécurité, et ça, les moussala ya bien. Mais azaye moroté. Il y a des fils indiens, ils ont ça la partir à 21h. Est-ce que vous avez périmètre moussous au Kansaku tu couvre faisant la montée parce que tu as barrière tu vas circuler tu 23h. Ngara zo mona yo pozo mona. Alors et lo kwa de sala mela ki seleo aza artiste ya mboka munene bato ba tous ba respecta kae mais na mboka mibeko ezaloza artiste ezaloza sportif célèbre tout ça na mibeko peut-être ceux qui est débordé par erreur au conseil pardon ba meki ko tala pe statut na yo. OK. Maintenant en soi on est égal et on est égaux hein. To kokana biso tout na batu nyonso do toza sous les drapeaux. OK. Normalement on a pe na mona place à Boudagité. Na mona place à Mankaki colonel on a respecté. Alinga kaka se faire voir que nazaka même oyo yebi. Mais imagine tambol pe na ndenga mabe parce que côté la selle c'est comme si autaki ambiance moko boye amela ki pe moi trop parce que dingue mona na ki vraiment autaki ambiance te autaki fête ya babindo mais tala costume alataki tala image bazali na fête na Werason vena biso na babindo mais consommer ki ba bouteille trop non ken non kota la selle normal na image wana vraiment non et ça qui passe qui peut ma autaki fête ya mona na ye mona babindo maliboso za mona selle voilà soki mona bali rolangwa pe mais kasi ya mato famille belé na Congo ato na mukili ba ko balisa bana te to bia langwa ki kana occasion ngote ngara ko autoriser o te otina na terrain na posele waza petit nanga kasi yondo bimisa it oui non ngara bimisa sele o te dikero mta bimisa mais ngam na sala ka yeba na monde entier yondo fula ke na monde beaucoup fula te parce qu'à l'époque même ngara za star te papa o mona ki manjanes ko sepela ngara za papa sele o te ngara za collaborateur à sele il a contribué dans mon album Position de tir alors comment on a image wana na mitiaki na place nanga na mitiaki ke nga peso ba kanga bongo na couvre-feu na butu na oyoka pasi wana ba tumbola kite auti fête ya babindombe peut-être aboya ki kolala po peut-être bato bazaki belé amoni ka zonga a expliquer kana ba barrière et que écoutez ndenge écoutez wana il faut pas tozo agama munyo surtout même on a négativité azande konanga autika la ndeko nanga tiliwa donc qui fanatisme pe sala ga mona butu pe boye pe bazuyo batali bifinga finga o finga peut-être ba artiste belo finga ka baza ba fanatique ya ba soda pe bazwaki yo peut-être non loin de là a déranger pe midlima ba mise belé wana na ba guerre Congo et ça peut hermo ko se soulager pas ça là parce que obi na Ken obi biso ya mission to asuna succès te bifinga soko za mutema makasi te mon frère obano finga na bangungi bo c'est le za succès te un succès belé te c'est le succès te aza succès te ndeni c'est le za a cheko to libaya na Zenith makambozo loba c'est le ko porter plainte mais ya che libaya bi fa beta Zenith muto wa beta Zenith azanga succès tozala mikolo bato bazo rene na Congo ba musicien congolais o bana succès lelo nanga na yo na ba Kelly Kingston ba Whisky Wishande bazabwe ba ML bato tout ba otala émission oyo ba ebi ba komba bato bazo rene c'est le bazana kati te mutalika so na kati mais quoi mikona eti lelo ezobinisa oui il a fait son temps il a fait des trucs où etikala libela na vie et kolongwa raté mais yende succès ezate non mais le succès c'est le temps ezana tamoko boko rene ezana tamoko pour rene te même botalika so ebi biloko lo basel na minute azana succès te peut-être même so amona ngo provocation pe jamais so amona ngo provocation wane eko engagé ka mais toyebi na bitema na biso ke to renete toyokela ba fali likunia toyokela ba artiste mboka likunia toyokela ba inos likunia ba héritier po héritier zo renie na e jamais ngai to sele to bibisi rumba mo ke legi Rachel voilà na studio nini na clip nini on comprend voilà mwana ya poto tala flotte ya kitoko oye che ba
condition nyonso pona kopema na elengi nyonso yango yo. Flotte Hotel Joli Kabelo CPI cadre kitoko pona kopema awa soko ye uye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na ba chambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya ba toilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24h/24 po bango bazali na départ unique bachela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimakatango nyonso na Flotte Hotel Joli Kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya Flotte Hotel Joli Kabelo CPI bar oyo okoye kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi pona bato ya lipanda bosana awa te. Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Boula numéro 115 quartier Adoula référence église Mangembo na commune Bandalungwa tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie. Oui. So biloko wana moko bon toza batu tozo travailler monga sala analyse na cha moi dose comédie mais pour dire des choses vraies. Voilà. Mais so le bien on a agressivité ko soit mutu mais c'est pour pousser pour nous pousser nous-mêmes à travailler. OK. Ozomona. Robinho arena ki renia ki awat. Voilà. Robinho arena ki lelo ba mo tumbola même na ba net ke ba vie au comme c'est là que belé kenda wapi. Mais Robinho azaka na terrain malgré ba tale trotter. Mais ça ba tumsu ba tchela ba vie mon noroti lelo ba zo vivre kaka ba gara ba vie ko lega batu. So che fali alegi ba mise nyo za Congo na ba vie. Bo so che na ba maître Gims ne ba maître Gims ba legi po maître Gims na tolongo la na ba maître Gims aza congolais. Yepe a cho comme ça. Alors ba ki fallait za grand frère na za congolais. Bon fallait aux za grand frère français. De lelo ba ke Gims baza parmi ba drapeau mboka pe parce que comme na 1 milliard de vues dans l'ensemble. C'est vrai ça. 1 milliard de vues. 3 albums double disque de diamants. Donc loko mwa Congo. Otali koto Nino, moi na biso po makila il y avait Serge Kambuguta. So otali boye o mona Nino. Premier artiste dans l'histoire de notre pays, au hasard makila ba congolais. A coxi 100e single d'or. 100 single d'or. 100e single d'or. Donc on est maintenant 98, 99, 100. C'est la artiste qui est au Congo depuis Congo et Banda. Et ça, c'est un artiste qui est en Lengisanga. Single d'or, Goto. Est-ce que Bango va être diaspora? Na Congo, Moutazo, on a fallu. D. Na Bad Boy. Na Kaka. Pas fallu, ils ont maté. Yes, qu'on est dans 100. Vous est-ce que vous vérifiez Internet? Quel est le téléphone? Vous avez l'équipe est belée. Ah, vous avez 60e lundi passé. Sans l'équipe est belée. Tu comptes 1, 2, tu as 10 fois. Kaka, tu sais que tu vas dans la piscine. Oh, le 100e single d'or. On n'a pas fait vérifier. Voilà. Tous ça artistes et musiciens belés na mboka na biso, ba artistes chrétiens surtout, ba frère Mike Kalambaye, ba frère Patrice, ba frère Moïse Mbiye. En tout cas, to pesi bino ba mbote ba Thomas Lokofe, mais mbuta tous ça na problème moko awa. Est-ce que ce qui est le problème est joué sur frère moko boy frère en Christ. O pa yemba banzembo lelo e binisa mokili mobimba et ça la ba église nyonso yemba. Est-ce que le problème est touché sur corps ya ndeko na biso soit à frère en Christ? Est-ce que les sungi ata ya ba artiste profane ko kipe ko yate parce que nana kama ko na ngina exposé? Non mais pourquoi pas? Ce qui œuvre na e essaie toucher yo et ko kutie na pétrin. Yo roya na secours na e. Faut battre comprendre que l'homme lisali si ba force à monter lisali ces ara faut toucher mutu aye moko asali aide mo quelconque yangonde ba bengaka humanisme donc ça na souci à mutu muninga neti yo et tala couche te na utako tinde lo lien moko boy awa na tinde la que parce que lien ne sala nga mawa na tala ki yango butu mobimba en tout cas na zala ki émotionné papa on a ébaki été en tout cas bana poto na ébaki été
mais banzembo yo frère en Christ ayembi eza banzembo depuis nazokola eza banzembo esala ba succès à la mort na ba église ya banzembo esala ba succès grave. Ok kolo banzembo wana toyebaka vraiment te mais batu ba interpréter kango na ba église nyonso batu ba interpréter kango même na ba album na bango misusu mbutalika se sala nga pasi ba chair de poule kotala émission on atinde la kyo wana est-ce que oyebi frère on atinde la kyo frère ngako benga frère te mais fona benga papa pour akoksi 66 ans. OK. Frère Kabachi Wanzambi. OK. Mais batu ba tracer nzela pour lelo yo to ba nomona ba frère Mike Kalamai ba frère Moïse Mbiye ba frère Belé to mona awa. Eza ba père wana. Mbutalika ça ba père wana. Frère Kabachi Wanzambi asala ba tube parce que ebeta na omoni ba église tout oyo yebi. Nyonso tuna catholique na interpréter ngo ibo fo mona nde ba tshela ngo balto. Nzambe nanga Nzambe mais ba futa droit d'auteur même l'état basala te ke ba aider biso ba artiste pour na ko telemela pena ko chamiso na sokoda OK pour tozora ba droit d'auteur na biso sérieusement tala ba résultat ya moi mbuta kotala lelo bana frère ba olela ngana olinga vato cha image ya bana tozwa nanu mwa parti o bakolo nzembo banzembo toyembaka baoka nde bakolo nango bazoyemba toyebaka toke papa oyo pena asala musala ya makasi boye vraiment banzembo ebimisaka biso ba chair de poule obe bakolo nango bazalaka siko bazobela basengi lisungi pa ba frère en Christ nyonso bakomi ba message basali ndenge nyonso muta kosunga bango azate mbuta muta kosunga bango azate yango na sengaki ata bafali est-ce que batuloko ba Diego Kao ba découvrir lengi ya Mbushira fleuve Congo te. OK à découvrir ango après quelque temps kufina batu musu ba bénéficier nango. OK mbuta ava ba tshela biso image nga muta tindela nga lien oyo a eza ndeko moko aza na poto alandaki image ndenge tomimaki prophète Emmanuel do départ ya pasteur Denis Lesi parce que pasteur Denis Lesi azalaki na matanga felaki ya na Charles Lesi oyo azalo wa papa na ye wa memai na monde spirituel a beaucoup la pe bango donc et ça là qui passe tout que na prophète Emmanuel Dodi a tout les gars qui très bien pasteur Denis Lesi passe pelaki et puis mukili pe pelaki pelaki famille pe pelaki parce que prophète Emmanuel Dodi ayaka maboko pamba te ekila ya maboko pamba te na habité na matanga ana bon un bon samaritain. OK so to longoli ba enveloppe au Denis Lesi azwaki na ba gouvernement en tout cas na bateau ba ki otala et je pense après matanga témoignage à repérer makasi ya prophète Emmanuel Dodi azwaki enveloppe béton enveloppe kuba qui enveloppe ya 2 jours lelo et à live lobingana peto Jesus azwaki en face à la face B net cassette audio azwaki na face à lelo lobina moto yele face B alors mbuta image auto cha bandeko balanda biso bandeko basengi babi ken ndebo memaki prophète Emmanuel Dodi kuna est-ce que ça la facile to la prophète Emmanuel Dodi ki atika kaote soki to leleli prophète Emmanuel Dodi na miso nzambe za péché. OK eza lo wato osengende demande tant que moto na nzambe et tant que ana mutema ya mawa eza nde to komisela un message parce que eza na deux sortes basala nzambe o miteme kuba ya béton na o miteme lemba lokwa mutema mutu ke soka yoki sensibilité wana malamu ekotele aye azwa pe bana net ya papa oto la kisa azwa ba net na place ya bana na ye voilà et ça la biso bien donc prophète Emmanuel Dodisco il fait partie na basali na nzambe o baza vrai te o baza vrai OK pour musala nzambe tango baza vrai il ngolo bagelika mona moto te likunya na moto te ba problème te kokosa kosate OK et puis toujours au service des autres voilà yango nde vrai parce que toyebi na biso normalement que les 25 awa tokende otala babola place akenda otika mbongo mpona olesa babola est-ce que avant les 25 prophète Emmanuel Dodi
wana mpena nasengi 1000 esquisse parce que comme aneti dérangement keni bomemaki pas denis lesi bokomi osenga lisusu akende non ya lembaka te kote mosali na nzambe azalaka na frontière te azalaka na limite te azalaka mpe na nini te na frontière te soki tosengi ye etouche ye peut-être mpe fo totindele mpe nanu video ayoka ndenge bana ya frère kabachi wa nzambe bazolela comme ça ekoactive ngai na préféré kototindele bavideo te asolaka na bafranchi partout à travers le monde afranchi nyonso oyo kozwa occasion ya olanda biso tindela prophète emmanuel do du message ke image moko total esali biso mawa en tout cas nayebi ke frère na biso abelaki AVC bana baolela lisungi eza te je pense que lisungi ekoya travers émission là on a émission que parce que au cha émission tout est posé à batou moi ba extrait mais ngana landi na oki que non ba 2 ans ngo déjà ça paralysé ba 2 ans déjà yango et puis image autant on a talé il y a 3 semaines passées à l'agonie bien que toki sango que gloire à Dieu abimi mais malgré Bimi, Azara la situation a bien été. Moyen peut-être hôpital Moutagobi m'a permis sur moyen s'il. Ouais, et ça la passe parce que ce qu'on a habité, ba coordonnateur, il y a ba fondation tout le monde a belé na ba TV. Moussa la ba on venait ça. Na habité surtout na ba cabo vraiment. Par exemple, Mouto a s'occupé na fondation Fali Ipupa. Sous le Kauka. Fali azara mute maman ya ko aider. Sous le Kauka so atali vidéo oyo. Na cadre na bango ndenge ba edaka po ba eda ba mama ya Esther ba eda ba te belé ba eda ba to ki sensu ba en tout cas soki pour la 1e fois kaka bango pe ba ko cha main dans la patte na likamba frère Kabachi Wanzambi et au sala bien soulé so azo ka biso étant que responsable la fondation ba dossier yango ba tout le là ba Alita Chamala ba Alita Chamala par exemple fondation na ye tous par exemple initiative plus ya maman ni maman maman Olive ba occasion yango yo baka oyo nde sala ke même nzambe akobakisa ate loko moko kaka na mbuta awa to senga bato belé o muteme touché to mona ape abeda chupa kenda wasunga pe batu ngara yebita abeda chasunga batu bonga déjà la vito ezala ndenge nini ta etenda ipa sunga bato belé na bonga manana baka o si tout etenda Maboko banki surtout. Mwene oh tu prononces ça bien. Mvuandu. Oh mukolo ba immeuble belé. Na sina mona na bibwa akati lia sa ba 500 euros. Abwageli ba danseuse apesi le reste présent JB. Ngara mona. Tukina na Frank Stemai. Na luka place ba bwaka mbasu na mona te. Pona bwagela ba mbasu ba danseuse JB. Na mutu moko azwa ta ba 4000 euros 4000 euros. Ko tu dossier na net ba kaya boye. Tede tenai. Maboko banki na la fondation. Na biki maman Rachel futa ba benga ke raqueur. Ape na fondation. Talaga ta. Fondation maman Amida Chati Pezali. Neti maman Amida ko kabea neti. Fondation La Colombe. Maman Mido ndenge bakata ba nzolo kwa kokaba. Tala groupe électrogène na munene apesa vraiment na mama yem. Tala neti baka oyo. Tala baka ya ngo o benake o weleli kutu te me o participer nzambe bena tala habité. O salisi musali na ngai. Neti ba sœur Pauline Lumumba. Ye pas na fondation. Voilà. Ba pasteur belé tozomona pe awa o eza ka moko particulier côté net ba passer on monte to senga la prophète Emmanuel Dodo atiki na likambo tante asala quelque chose mais comme likambo ya oyo akende pena ko visiter famille wana nzamba pambola ya makasi talo la Eric Mandala na utomona kala mingi te photo na ye docteur des ignorants. Banda ko belaza nango wana. Yozo compter sur na banda ko yeba compagnie to banda. Ba to pe bazoka mutema pasi ndenge to boka ba patron belebe ba bule to liet. Kasi sala bakasi zo apemba on a vite. Sikoyo na moni photo pour la pasteur Alf Lukao. Oui bien. Ouais c'est ça moto l'Afrique du Sud. Bon bien que polémique et panzara que Zala ki pena ya solo vraiment. Prophète Francis Joël Tatou na monaki bango misato na Eric Mandala
trio wana kaka so baketala frère Kabachi wanzambi nakutu ba pe aide te atelemi avec Cécile surtout ce total le gouverneur de la ville papa Jacques Ngobila comme ndeko na biso azobela na mabele na ye moda comme ça ta message te moda chou Pour que Gouv a trop saturé tellement dans Mamba. Il y a Kinshasa, Batubazolo, de gauche à droite. Azo Salame. Tellement qu'il ne zappe mon nez pesa ma bébé là au sala. Mbutanga tali market ya Zando. Oyebi eloko ya tika ki biso mi baleto kende Zando. Batu ba comprena biso te totala ki market. Market wana Zando totala ki. Nga eloko toucher nga na market wana nanu. Nde ba sala wa deux niveaux. Il y a étage. Na parking. Voilà. Na ba parking ke soko yo parquer ka. Na ndenge bazo élargir rango ko mapena munene lisusu. Na whisky ya bi monter tala ndenge zo incliser ba photo ngo ndenge Zando eko. Siko market aboye. Babuka Zando te po anene. Kutu soki basali pena Zando na ndenge to monela market, c'est Congo zo avancer. Babiso ba no kero zvala na Zando wana zeliti lobby asomiso bilo. Voilà. Ozo manda kote. Voilà. Tala elengi wana siko bazu administrateur mo bache ya elengi. Obi ndenge sala. Voilà. Donc babilo to lukande yango. O to moni za Zando étape à liboso. To mona pe gouverneur atala pe mamba ba fulu parce que aloba kin bopeto. Et ça ne tombera jamais. Au moins, moko idéologie mukonzi. Et vous avez na batu moko bazo sala na ye. Voilà. Mais bazo sala moi bolembo. OK. Yango moko ko activer za moi bien na makambo tout. Voilà. Donc ngai elo na osenga na gouverneur. Atala kaya ndenge baba kino bazo lela mais lokola yaka na ba aide atala be kaya papa. Atala penaka papa o sala so bien. Whisky ya chela biso image botala banzembo bo eyemba magana ba église eyemba maka ça fait 30 ans yango ezo sala succès soki 40 ans succès na ba église chaque dimanche banzembo ezanga kate mais botala ba kolona Voilà, alors Mbutali Kasu, totali image oyo et pesibiso mawa makasi. Bandeko to lancer vraiment message, wa ozapena courage osunga biso pena boketi na famille oyo nzamba ozango pambola te. Ngai avant la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nga pona nga, non c'est la molimo charité bien ordonnée commence par soi-même. Le prophète Emmanuel Dodi. L'église to kenda osambela na mambo ba les affranchis nion soit monde entier. Batine la prophète Emmanuel Dodi ba message, ya biso eza message mais ça suffisant. OK. Batine de la message à ça la geste. OK. Nga pour nga souhaiter écoute et comme à 3 jours avant même to ketika ba don autrement to ketika le 25. To ketika na to ketala na to visiter non pas. Est-ce qu'on a te déranger programme ya prophète te? Ba déranger programme ya mutu poche eza mukuse. Mutu batonga poche limité kitati na set tout ati na mabele. Programme ebe barandene. Voilà. Aide mususu ya mutu mbongo eza déjeuner mutu. OK. Pardon, déjeuner ya mutu ya mbongo. Moye koko mape aide ya Ken Piana. Voilà. Est-ce que bige Ted tenda inde kaka déjeuner. Mbongo a déjeuner, programme a déjeuner ya tongo na. Ça peut papa na. Te, ce ba pe Ken. Ted dans ça. Wana kimit. Te a okimande. Wana zo sida pe yo pozo wana zo sida wende ni. Mbongo a déjeuner te tenda. Yo ça raison na kufa. Boso ki ba pesu yango kati. Na baxi ferme mangolo. Nga fona ko matala ba 150 ngulu ndeka. Você tem na pessoa mbongo a déjeuner yo aux maladies. Bo déjeuner tenda ileki $2000. Mbala webi combien ngulu bazana ya mike. Webi combien ngulu na ko baxi webi damage ba ngulu ni nezawana.
donc ndenge eza wana vraiment nasi bino mo bomoni baka oyo biso toloba ngo toana mwa motivation toana mwa sourire parce que na bana nzambe sourire nde mtereniaka donc esengo mtereniaka kotsoyi botie mpe mawa makasi bokoboma mpe moto azobela donc nga mpo na nga naza déjà satisfait nayebi ke message ekokoma ata 2-3 personnes bakoréagir ata 5 personnes bakoréagir nzambe azwa lokumu en tout cas moto alikasi tozosukisa na biso émission awa film ya Eddie Murphy au deuxième volume oyo eluki makambo eluki baproblème baproblème iko ekomi neti filme wana ifaleka afali azalaka wana dadi kembe ndenge alekaki eza neti congolais aza te bongo sikoyo mpona nini bato bazalaka bongo donc c'est que omoni ken ocomprendre sikoyo ke bato bazala na mposa fallait exister voilà o comprendre ngo o comprendre fallait comme le grand frère mon na quartier yo so ke luka bitumba o ta lupango ne so eza o fonga mando tumbuli moto comme so lela ya bima ya bundela yo o comprendre ngo siko bongo bango ba artiste na bango ba komisa pwani bazotanga ba komora bango te ba ke participer kuna pwani zaka ya fali kutu moi chance ezwami na nzembo na bango ye mama nga na tele film na mobimba extra nzembo wana ezali bien ke batie bavoi na bango te mais extra nzembo wana ezali eza nzembo na bamundela déclaré yango Tufan fit Fally Ipupa ye mama ya nakata nzembe na nakata film wana sana ti Captain sana tangi ve Louison Mbata c'est que na Captain abimi kaka a représenter bata Captain nyonso donc batika bango nyo kwa mazana film wana kombo leza wana namoni komba vadio mambenga te namoni komba ya Vera Jakula te pe sonam namoni komba ya ve mopero wa maloba te pe sonam namoni komba Mimi Lei te pe sonam namoni kombo ya Tufan featuring Fally Ipupa ye mama na wana na loba ndenga Congo et puis namoni Mutombo Dikembe bien ka jouer à quelques secondes namoni Dikembe o a représenter Congo mobimba na film wana siko mbuta likasu ya question suka kozwango pe mabete mbuta yupo koma baeba question boendeni na baeli wa bongo sa mtitu ba pone ba mituna kasu question siriyete asila ubi azaka sa mtitu azaka na ndenga zali wana batu azwan bosila ka bino nyoso oui bon ça m'a yebe on veut ça mtitu ayebite ke to sila si ba yebi za sila na mais ko sila eli ko lobate otiki atiki te me abimisa biloko esimba samiti twaza osila non tika vena nga sama vanda kimia to sila malembe ande nini bongo bato msusu basili omonaki aye kotyela monoko mpo banda kotelemele tyela nde bato bazotelemela monoko oyo basili na oyo basili sika te nanga samiti tuluka mpo olamuka mpo oza osila vie oza kosila nga na comprendre ovandi na musicien moni biso ozaro na volonté olamuka mais ozoko olamuka moni ko sila ba mise za ndeni oza pena na posa olamuka nde bato balamuka so oza na pongi omona ba pongi miso eza komona olingo olamuka moche mama liboko ezotomba mate likolo ezotomba mate okomika na munoko oh non de Jésus oh non de Jésus oh non de Jésus oh non de Jésus ko sila eza ndeni wana oza na posa ya kolamuka mais kolamuka boy okay okoti bena studio mais bakobimisa ya baninga ekomi kobangiso ekomi lokwa babeta bakano abonane bina fila kwa mapesa baya ebele kanda yango bina file place azali baya ebele pe yo bazolanda ye mingi pe balekaki wana bazangi pe bongo batunaki pe question yo matanga baninga bake na Abidjan ya Ahmed Bakayoko yo ketendeni bina fila be bongo nga kuna bayebinga bolingika na bando yenga bafali bakendaki po bayebani na ba azana tort te même na mamatanga Congo omona te na Congo na quartier mo boy mutu bena kufi yo yebi koza star ndengo yebi ko na samtema ke na za star mo yebi na boy bando yagi ti onimbi ti olamuki ti okei mutu moko taye kotuna tate ke tonto mela café rien Congolais bo budo yebi abi bina ke yayo succès za soute mais ami mona aneta za gara succès abone ko talo neti ka ko yolo bare talanga ko abone pena ko talo si tout bana miga mikolo mité ama be makasi a commencer de chez moi à la maison ken na sepela na bana nga soute bana yo moko boti ya yo moko ngara uti tourner
nabetaki 5 concert naye na vantar nyonso bamontele ngango nayebisi mama na bana vanda nano wana ani avandi te mbongo daa na konta ye nga moko na bivanda totala video oyebi mwana nga liboso wana ozala kwa sule ozala neti sule ya pembe wana yala nda pembe ya mama ata yo bokaolanga ngala telaka na sa matoya oyeke mpo bakompane mwana mbuto ya likasi otala bokokana mais eske ometi sikoyo nabenge na bi Hervé fais regarder le succès de ton père aya telemi pembe na frigo aotala wana nguna non Twitter non atali nga je pitié papa ngabi quoi donc tu fais vraiment la musique atourna kena sikongana ngaya benga na ya suka ora la fière consolo ata ya suka ara boye ape bakasi de mais ayo la ngamo mama Yann vient Yann avandi atala on comprendre na atala nini mais rêve c'est papa na yote ah bien atala tali azu télécommande ache boro o bacha ba musique transcendé urbaine ta na bio reme mbongo kende la classe utaka obi ka zongi sa temba kenda ya vire regarder ko mais je vais regarder ko mina obonde la mwana do bara kamo ba mona kankele bozi ko ba fanatique ya mo moni ko ba bise msuba ina ka batute voilà mutolo kwa beni beni na yo beni so age na yo wana voilà yo linsen tel makasi jamais yo agana na playlist de na téléphone yo ye mama erimbembe aya mama liko Holandi hey bonioma titi biloko na ya ko bona mbala boni ba ko bega yo semeki so tout die mais naboni mais aza mutu ka peu près sika voilà donc yango na po comprendre ken chaque génération ezala na batemps nango chaque génération ezala na baactualité nango chaque génération ezala na mopepe nango komi inaka te osali déjà temps osali succès ndima pourquoi babengaka bato balégende osali temps na yo par exemple Awilo Longomba ti azwaki trophée ya légende ya na Nigeria na Afrique mawe eleki wana mais Awilo abeti presque Afrique mobimba asali baexploit abeti bastade ata ba 35 fois voilà banze munelo wa bakupe bibamba comment tu t'appelles qui moi célébrité au sagarate banze munelo wa Carolina mama et sala temps nango tango ekomi ke ba Yemi Alade ba Wizkid ba Davido ba Fally ba Inos B ba te belé ba ye atikali légende pas ndima yango officiellement naza légende voilà azu trophée na yazongi ndako apemi merci Mbuta Tokati na biso mwa mabanga esala Big Ansumbu en direct de Suisse. Big Ansumbu Grand prêtre Big Ansumbu en direct de Suisse. Bongo mba okito na Gabon mwana makoko. Mba okito mwana makoko na peso mbote na Gabon akawa fo mayela soon. Nini générique pilipili ezo bimana na mois d'avril. Obike Mr Kennedy pa artiste moko azama kasi na États-Unis ya Mr Kennedy. Bato ba Kennedy ba na chance. Azana chance makasi ya Mr Kennedy. Mr Kennedy bonne chance à toi. Liz leader Miss Diaspora Canada. Yayo Yangwana Agawa fona rappeler bien année un mois prochain générique pilipili les obima dont de deux loups mon appel sur ma depuis États-Unis. Guilhem Aïndou, le mannequin de Paris, vient absolument toujours Kitoko. Guilhem Aïndou, le mannequin de Paris. Merci pour la première dame de Lausanne. Merci pour la première dame. Mon thème avec Gobe Lisha. Voilà. Maman ya Andy Ridge Louawa, un enfant pas comme les autres. Voilà. La PC Bambota trop. Venanga tous pépélés à métolo. Oh, tous pépélés à métolo. Tous pépélés à métolo. C'est la raté. T'as vu comboné. Et comment na langue dans des langues. Et comment référence. Sauf que tous pépélés de aux habits. Pandénie. Ah, tous pépélés à métolo. Kelly Kungiston les vautours de Katanga et puis Pichun Sasa boutique solution à Colosie. Merci Ken. Quand le whisky ya ML
ML journaliste à Mounene. Merci na Gauthier pe à Gauthier so exabatu fort. Instagram oui, Macron Gimbi, il va bien Macron Gimbi. Sur batal na Instagram vraiment tout le temps, on n'a rien à vivre mais aller au filmer ma place il y a yete. Whisky Wishi ya le gars réel. Ça peut Warrior Warrior des méga. Whisky Wishi ya le gars réel. Tosuki na biso a merci. Whisky Wishi il faut s'il ça commoner. Whisky Wishi un coup. Alingi ba momé fort Whisky Wishi. Un coup. Whisky Wishi ya boni eloko ya maloko wane ke yive zakaka. Siko eloko na sepela image moko tangue oui tangue auto ça la image moko a marqué le roi président Joseph le roi sénateur à vie c'est comme tourner vos gorilles aiment beaucoup la chanson un coup ah ben ouais Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, Fali avant. On va te là qui a donc malambo est le bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City.